bato ya lamuka donc opposition mikana mususu euti ngambo ya Vision Fati pe ngambo ya CRD ezali bongo ba organisation ba regroupement où ezali côté il y a majorité donc il y a union sacrée. Alors ba organisation nyonso wana ba lingi ba marché bato ngambo ya lamuka ba sengi ngai autorisation ya kosala marche pour kotelemela ba institution mboka kotelemela seni baninga ya CDR na ya Vision Fati basengi basala marche pour soutenir ba institution ya mboka. Alors kotika bana Kinshasa ba regroupement nyonso wana basala ba marche na nzela bakutana bakoki kondongwana lokola biso gouvernorat ya ville ya Kinshasa ngai gouverneur ya ville ya Kinshasa na boyi bana Kinshasa bandongwana bana Kinshasa baswana bana Kinshasa bamitiana misapi na miso bana Kinshasa bazoka yambaki ba groupe nyonso ezala baninga la muka bayaki ezala baninga ya CDR pe ya Vision Fati bango nyonso bayaki to sololi to kanyete marche ya lobby mercredi 15 septembre 2021 et kozala te marche wana to boy yango parce que to boy mobulu na mboka to lingi mboka ezana kimia bana ya changu bana ya lukunga bana ya funa bana ya mwamba bovanda kimia bokende misana bino bokende ba activité na bino na ndenge ekoki moto moko te ayo kosa bino na yoki ba ngai bana ya Masina quartier 3 ba kotiseli bino biloko mabe po bokita na nzela bozokisa bandeko na bino politicien oyo azana bizaleli wana ezali mabe botika biso nyonso tozali bana ya Congo tozali bana ya Kinshasa tolingi kimia toboyi mobulu na kati ya mboka moto nyonso avanda na ndako soko zana esika okende te ovani na ndako soko zana mosala osala oke mosala soko zana wenza okende oke wenze na yo na ndenge ya kimia lobi loleki tosala ki bouclage tokangi bakuluna 244 kuluna oyo tokangaki lobby tokangaki bango côté ya Changu Général Kasongo asa Musa malamu akangeli biso bakuluna wana pe na poso yo banda totinda bango na kanya makasese pona osa bilanga pe bato yo bako continuer na kotia mobulu na mboka soki tokangi yo oke na kanya makasese biso bakangi yo oke na kanyama kasese kosala bilanga pe koyekola mosala ya maçon mosala ya menuiserie mosala ya bilanga esengeli bato nyonso mobulu bato nyonso mitupasi bato nyonso ya mituma ngongi bakoka kokende na kanyama kasese. Alors yango wana naza kozongela maloba pona koloba na bana Kinshasa bovanda kimia na kati ya bandako to boy mobulu to lingi kimia ezala na kati ya mboka bandeko ya nouvel élan basi bandimi marche kozala te bandeko ya SID oyo ya Martin Fayulu bango pe bandimi marche kozala te biso banso toyokani marche ezala te ezala ngambo oyo ya opposition ezala ngambo ya pouvoir moto moko akosala marche ezalité marche ezalité pour pambate tozali na eleko tozali na période ya coronavirus gouvernement azwaki mibeko abi pona ko batela bana ya Congo pona ko batela bana ya Kinshasa esengeli biso banso to boya ba regroupement ya bato ebele poso bato bazali ebele et pas une maladie au côté là-haut au rebatté. Yangwana ba rassemblement ya bato mingi tosi to boyaki ba marche pe to ya lamuka donc opposition mikana mususu euti ngambo ya Vision Fati
P ngambo il y a CRD. Ils allaient bongo, organisation, regroupement où ils allaient côté il y a majorité, donc il y a union sacrée. Alors organisation union soana, lingi marché. Bato ngambo na muka, sengi ngai autorisation. Il y a aussi la marche pour nous télémela institution en boka. Côté les mela seni. Baninga il y a CDR, na vision fati. Basengi basa la marche pour nous soutenir institution en boka. Alors, Kotika, bana Kinshasa, regroupement nyonso wana, basa la marche nanzela, bakutana, bakoki kondongwana. Lokola biso gouvernorat ya ville ya Kinshasa. Ngai gouverneur ya ville ya Kinshasa, naboyi bana Kinshasa, bandongwana. Bana Kinshasa baswana. Bana Kinshasa bamitiana misape na miso. Bana Kinshasa bazoka. Yambaki ba groupe nyonso. Ezala baninga la muka bayaki, ezala baninga ya CDR, pe ya vision fati, bango nyonso bayaki. To sololi to kanyete marche ya lobby mercredi 15 septembre 2021 et kozala te marche wana to boy yango parce que to boy mobulu na mboka to lingi mboka ezana kimia bana ya changu bana ya lukunga bana ya funa bana ya mwamba bovanda kimia bokene misana bino bokende ba activité na bino na ndenge ekoki moto moko te ayo kosa bino na yoki ba ngai bana ya Masina quartier 3 ba kotiseli bino biloko mabe po bokita na nzela bozokisa bandeko na bino politicien oyo azana bizaleli wana ezali mabe botika biso nyonso tozali bana ya Congo tozali bana ya Kinshasa tolingi kimia toboyi mobulu na kati ya mboka moto nyonso avanda na ndako soko za na esika okende te ovandi na ndako soko za na mosala osala oke mosala soko za na wenza okende oke wenze na yo na ndenge ya kimia lobi loleki tosalaki bouclage tokangi bakuluna 244 kuluna oyo tokangaki lobby tokangaki bango côté ya Tchangu Général Kasongo asali musa malamu akangeli biso bakuluna wana pe na poso yo banda totinda bango na kanya makasese pona osala bilanga pe bato yo bako continuer na kotia mobulu na mboka soki tokangi yo oke na kanya makasese biso bakangi yo oke na kanyama kasese kosala bilanga pe koyekola mosala ya maçon mosala ya menuiserie mosala ya bilanga esengeli bato nyonso mobulu bato nyonso mitupasi bato nyonso ya mituma ngongi bakoka kokende na kanyama kasese alors yango wana naza kozongela maloba pour koloba na bana Kinshasa bovanda kimia na kati ya bandako to boy mobulu to lingi kimia ezala na kati ya mboka bandeko ya nouvel élan basi bandimi marche ozalate bandeko ya SID oyo ya Martin Fayulu bango pe bandimi marche ozalate biso banso to okani marche ozalate ezala ngambo oyo il y a opposition et zarangambo il y a pouvoir motomoko a reçu la marche ezalité pour pambate tozali na eleko tozali na période il y a coronavirus gouvernement azwaki mibeko abi pona ko batela bana ya Congo pona ko batela bana ya Kinshasa et sengeli biso banso to boya ba regroupement ya bato ebele poso bato baza ebele et pas une maladie au côté là-haut au rebatté. Yangwana, bah rassemblement, y a bateau mingi, aussi to boyaki, bah marche pe, isalité, ti, mokolo, to aussi ça, coronavirus. À bon attendeur, salut.